nzamba pamula bato surtout bakolanda vidéo oyo Bible eza puissant ko sakana na Bible to ko bwaka Bible nzambe na sete ko sakana na Biblia te Biblia oyo bozomona Biblia oyo eza makasi na bande côté ya sko Bible zo kalenga no sentir na teki Bible na makolo na zo Bible na bwaki na se net na bwaki na tapi na bwaki on ndenga mabete kwa na bwaki on kaka pona na ozongo sima nga na osa video na bwaki Bible na se kuna bia na ozongo sima mama kana na bwaki Bible wana elukelinga ngambu anja nzamba siliki nga bien-aimé ba 3 jours passés comme ça na lali na moni siko image wana na osa video na oloba na bwaki Bible na moni ange wana ye azaki na mapapu te parce que moko omoni mapapu ya moko omoni mapapu te moko bazaka mapapu moko mapapu na ba bomba kango ati ka normal nde mutu normal bwe voilà berère to salaka tozo kolaka nzambe ni azolakisa sur makambo parce que berère to sala la mission nzambe déjà somo basaka na masia te masia masia basaka na manete comme les aramasia desko nzambe azotelesa nga suko sa video image na sa video ne na bwaki Bible nde na moni ange akoti akati pesa na okasi na sa video ange nzambe azobisanga obwaki Biblia masia apekisa na sutuki ange zaki na kanda likolo na ngai pour nini na bwaki Biblia nzamba tia bango na pona babatelaka ngai balongolaka esprit de mort balongolaka piaka balongolaka bitumba ba ange la nzambe ndachaka nzamba tia ba ange na po babatela ngai parce que Bible zoloba nzamba tia ba ange pour ba prophète na ye ba ange la ba pesa biso ba message moko ange ye piso message moko nzambe ye moko na lola kuna pesi au message donc nzambe moko yebenga atambosaka bango omona moko soki liwa ezoya baepanaka biso na liwa ange moko nzambe atiana mpona kobatelaka mpona liwa soki liwa elingi ezwa ngai abatelaka ngai ange wana nzambe moto atia ye ozomona soki mpe baaccident makaba planifie mpona ngai ange wana nde abatelaka ngai nzambe atinda baange naza na baange bazwaka barole na bango na ndako natambolaka na baange ntango nateyaka boye baange batelemaka awa ozomona atelemi awa omona motu mosusu asouffle yo moko asouffle alobi no boye voilà soki mpe nazoloba nasali erreur omona ntango na olala na butu omona alakisi nga video na nga abi na nga place oyo osalaki erreur olobaki boye ezalaki bolo osalaki erreur ndeti video mo dernièrement nasalaki napesi video na nga bien nasali effort natambola tout droit mais ka place moko wana na interprétation vraiment bien te en fait na saki place moke wana na mosiko nzambe Yesu Kristo alakisinga abina nga place wana olubaki osalaki erreur place neza olubaki zaki bongo te osalaki mo erreur ozomonde na singi bolimi na nzambe limisa ngai donc tant na saka ba video na ngai tant na saka ba video na nga suki na sali video na nga na linga meza tout droit mais ba erreur ezanga raté mutu nyuso biso ba nzambe tuzaka na ba erreur olingo selo kono kitoko ezala correct momona keloko moya muke na saki erreur place nza malasinga place wono sele erreur ozomona na banga makasi pona yebi ba ange na bazaka kanda ba ange wana ba ange nza bazaka te gentil bazaka makasi ba ange wana balobaka na autorité balobaka bizarre en fait ngasi bagangela nga mingi na molimo parce que na sala ka ba erreur moko bien aimé nazama kamebela ko lobala bino ba ange nzambe bagangela nga mon ba erreur na salaka ya teke na sala ngo volontairement na yebi na ngai te ozomona yebi na ngai lokote na sala ko mo na sala ngo na erreur mona bazungu singa na nzela bagangeli nga boete moni sikoyo nena bande ko loba ange na yebisingai masia apekisa directement na yoko sutuka na yoko sutuka na bi nzambe pardon limisanga na yebaki te na boka ki ndenga mabete na boka ki parce que bana okanga ngai na makolo mono na tie Biblia na makolo nazo loba ezo kuya te mapeza mukie ezo glisser ne lamba ezo kuya ezo déranger nga en fait ni na boka ki ngona boko na bi nzambe pardon limisanga te tanza pardon na boka su bete yango moninga so ina la na bongo si Bible na nga na tia mpandi na komeka ko protéger Bible na nga Bible ndenge ange asili keleki nga alobi na nga masia c'est mobikisi alingala
alobi na ngai masiya apekisa nako suduka nayoki somo na bangi nabi nzambe pardon tata nzambe masiya limbisanga Jésus Christ pardon na obwaka su Bible te pardon nazaki nayebaki te pardon limbisanga na sengi bo limbisi pardon na obwaka su Bible te papa nabwaki ngo na ndenge mabe te mais pardon limbisanga nayoki somo ange nzambe agangelinga bien aimé tout ça ka berère tika ngana saka berère belé na saka berère nzambe sunga nga kaka parce que berère mingi na sala ka le diable akotaka pona détruire ngai yo na sanga nzambe pesa nga mayela tambwisa nga bien aimé tout ça ka berère bona za kinde nzambe atelisanga pona biblia bien aimé makamba mulimu masaka na nango te ba ange nzambe bazara gentil te ba ange nzambe bazara pe kande baza matata ba ange nzambe ba ange nzambe bazara matata bien aimé nasala ka berère mingi na makamba nzambe moko asilika na ngai ngamo pe na biteke na osala erreur iza passe kotambola na nzambe iza facile elekata ba kisi bato basimbaka kotambola na nzambe iza suka nyonso fo ezala tout droit iza boye kotambola na nzambe iza boye moko mosusu ndeka bato bazalaka bato babenga bato na batelefone mpona bapriere mokosu mutu moko abenga ngai mpona losambo nazaki ya kolemba nazaki na makasi ya koloba te ntango azoloba nga na telefone otiaka sisaka koloba na lembi naobaye suku loba loba kaka sisa makambo sisaka koloba moto yango azoloba mingi baproblème na ye ngai nazobaye na ngai nazoba yobira nazobaye nzoka nde ange nzambe azalaki wala azotala nga nde naosala elongi na nga ngai naosala elongi na ngai mpona kolobake na lembi namoni ndeti dérangement moto yango abengi nga servant de Dieu azoloba problème na ye servant de Dieu naza na problème boye tala boye nazobaye moto yango azoloba mingi nga mpe nzoto eza ya kolemba moto yango azoloba mingi nazobaye nzoka nde nzambe asepelaki te na arte yo nga nasalaki arte ya kobaye mutu na nzambe kobaye mutu na telefone wana ya mosali ya nzambe epa nzambe eza négligence epa nzambe ekomi problème mama kotambola na nzambe eza boye eleki ata bato basimbaka kisi kotambola na nzambe eza boye erreur mokie kaka eza problème parce que mosali ya nzambe esengaka énergie faut lia bien ozala makasi oyo bana koloba siko ange nzambe azalaki wana azomona makambo naosala azomona nde naobebisa elongi nde nazobaye mutu azopesa nga baproblème na ye oli na considere baproblème na ye na bone mpone nga nazobaye na nga nazoyimayima nazolemba na nga mama nde naoki siko ange wana siko azoloba na ngai abi na nga na anglais elenge mwasi nayebi yo attention nzambe azomona yo nzambe azotala yo ozosala ba erreur mingi be careful God is watching you you're making many mistakes poof namukuna nalamuki nalamuki dasa su erreur mosusu nabi nzambe na nga erreur mosusu yango nzambe nakosala soko ndenge nini nakosala ndenge nini vi na ye komi coincé koto osata azobundisa ngai koto makambo ya nzambe fo ozala tout droit nakomi kosala makambo nazolinga te erreur ezala te nakomi kobangabanga nakomi bibangabanga mpo napesa message boye ka namonaka bato bayaka kopesa bamessage nzambe na bino eloko te alobi makambo mama mosusu bapesaka message wana natelaka boloba nzambe bato babanga nzambe te nzambe alobela bango te asilikela bango te mais nga soki naye kopesaka message nasala erreur ya mokie okomona ndenge bakoreproche ngai mbala moko omoni bagangeli ngai omona nzambe alakisi ngai koto osala erreur koto emoko asilikeli ngai emoko alakisi ngai donc bizarre en fait nango nabangaka kopesa message sino napesa message na ngai nalingaka ezala correct nabangaka to napesaka message banzambe napesi message bien soki napesi message bien balobela oyo te balobela ngai eloko te mais soki napesi message mabe nde wana nde nakomona ange ya nzambe ayeli ngai akangeli ngai to alobi na ngai tala place osalaki erreur tala place osalaki boye nde nabangaka bien aimé
Abina ngai young lady. Abina ngai young lady. I know you. Be careful. God is watching you. You are making many mistakes. Cha. Nabi Seigneur Jésus, pardon. Please, I'm sorry. Please forgive me. Please, Lord. Please, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Non, ça soit erreur. Seigneur, n'ayez pas quitté. Bien, mais quand on solo na mutu, il y a des problèmes na ye. Yo zo négligé na téléphone. Yo évite que on solo biko à travers yo. Yo évite que yo ndongo zana. Nzamba che yo. Ozo représenter Nzambe. Nzamba za ko utiliser pour ko sunga ba nation batu. Batu bazo ya pai na yo emerbi. Yo zo négliger batu wana. Oyebi ozo causer. Maman ka benga nga bina la bonde la pona ye. En tout cas na boyaka na bise que non. Mona bonde la pona yo ezate. Na pesio na yebaki prophète moko bona yebaki c'est soit prophète oya bonde la pona yo ngai naza ya kolemba mama na zo lela na sali nini mosali na Nzambe na sali nini mosali na Nzambe prophète wana na yebi ete ba prophète mikolo na yebongo te nga naza na confiance na yo nde Nzambe atenga motema yo nde naza na confiance na yo naza na confiance ba tusute ba prophète wana te ba prophète wana na yebi bango te. Nesi mama ngai pe wa nzoto moye te mama nazo kokati na ko bondela pona yo boye te. Parce que bon de la mutu esengaka énergie esengaka force la concentrer zota musala Nzambe oyo abondela pona yo nga naza ya kolemba mama na alela pardon nazaki vraiment moyen za kite na pesi na boyeki ko bondela pona ete chance na tindi pa musala Nzambe mususu wana Nzambe asilika kite po Nzambe asilika kite po na tinda ke mutu susu abondela pona ye donc na ko comprendre que non biso bana Nzambe toi le droit ya RT na yango wana bien aimé ezalaki facilité mpo na nga nazala bitumba makasi na mokili me bato kokanga te mpo naza ya Nzambe siko ngai napesaka bamessage ya Yesu Masiya lokola ngai nandimi na Masiya nandimi na Yesu kuna na monde bawei na monde libota na kuna sika bazali na mokili bakufi bato bakufa ya famille na ngai basipelaka te parce que moi ça nazo bondela na kobebisa misala na bango na kobebisa makambo na bango ba alliance na bango bokoko makambo na bango ya famille nga na kobebisa yango parce que ba prière na ngai eza makasi eko détruire makambo na bango mingi ba osepela te ba osepela pete ke nazo bondisa kimbango na bango ba osepela te parce que bango ba bondela kimbango parce que na bondelaka Masiya toza sika moko te toza eloko moko te ozomona nga sikoyo ba message na nga na pesaka soki na pesite Masiya ko silikela nga soki na pesite ba ange Nzambe ba ko silikela ngai. Les anges de Dieu ba osilikela ngai parce que Nzambe atie bango na po ba encadrer nga Nzambe atie bango po ba batela ngai soki lelo bazoluka nga na liwu bazolesa nga ba poison nazokufa te ba ange Nzambe nde balongola nga poison okomona bolali balesi yo poison ya kolesa ba pompe yo poison na monoko omona ange Nzambe atie yo comprimé na mbebo ozomona mokosu balesa ngai poison namoni Nzambe atie ngai comprimé guérison comprimé ya kolongola poison. Nakolema biloko na ngai boye nalembi biloko na ngai bien na tina kati ya bol. Bakuye na butu bacheli ngai poison ba pompeli ngai poison na kati ya biloko. Nakobonde nakolia boye mulibu mpasi bo. Sula makila ki so makila na libu sur l'élastique makila. Nela boye poison. To na kolia poison boye na mona Nzambe chenga comprimé na monoko guérison. Soki batindeli ngai esprit de mort liwa ange wana nazaka ne wana abatelaka ngai ye aza mpona liwa namonaka ye ya moko azaka mingi nanga tambolaka pembeni nanga ange wana ozomona naza na droit moko te ya kosala makambo mabe parce que natambolaka na bato parce que bible ezolobaka Nzambe atia ba ange babate ba prophète na ye bible ezolakisa biso na koluka mokanda na Nzambe alobi ke Nzambe na kotyanga ta wana Nzambe alobi ke ba prophète na ye batambolaka na ba ange pour la protéger bon pour Nzambe abi ke bato pesa misa bazaka combatibele ozomona bango bazo se platenga na osa mosala Nzambe bango bazomona ngo bitumba me ngai ngani nazo na ngai likambo te nasali na ngai mutu mabe te eza kaka keno Nzambe naponi ngai yinde mutu atinaki ngai na mokili moko mosusu na lala naoki Nzambe azoloba na ngai famille na yo basepelaka bazwa mutu lokola yo na libota bamulisa nga makasi Nzambe me nalimbisi bango nasukoli motema na ngai nalimbisi bango
ba poisonner nga batinela nga ba manga basala nga nzambe na limbisi libota na ngai na kamunusu basala nga ya mabe ebandela muta liboso ebande numéro 1 libota tina numéro 0 libota na ngai nzambe na limbisi bango po nzambe bisanga il faut ko limbisaka so basala mabe eloko liboso ko limbisa parce que yango zaka puissance ko limbisa ko limbisa ko pardonner. Pardon c'est la puissance na molimo. So muta selo ka mabe o limbisa mbala moko bosani o limbisio. So ko muta selo mabe limbisa mbala moko. Parce que soko kangi kanda esika sata zora place pona ko ya ko sala mabe. Ngala zaki na kanda libota na ngaya, naki na kanda makasi po makamba sala nga na molimo bien aimé. Ba bulisa nga makasi. Moko bayela kanga lokola bambua. Moko bayela kanga mukwana na lali bayelinga lokola bambua na kati ya ndako. Bambua. Nitela bo bande ko na nga, nitela boy. Bata famille na nga ko, baluki bambua bayelinga likola mbetu. Nitela panete ngola la mola bambua. Nazoma ba kombo la bona zoma bilongo oy baluki bambua. Babaluki bambua bayelinga na kati ya ndako. Pofu na la muki. Tona fungoli misu. Na moni na muto mbetu vision na moni bambua. Bambua moko ya kintu tumikie ya mwindu boy. Aki mo mulaye mbongo ya kintu tumikie. Musumbua musu na mona kiwana afunguli munoko boy na lolemo na ye. Aki bundi sangai. Na bandundu. Bien aimé. Na lamu ki moko sisi makila na Yesu. Makila na Yesu na ko bela makila na Yesu na la muki. Basala ngai boye. Menza mena batela ngai. Bakuka ngai te malgré nazalaka toujours molongi mais ils ont facilité le bitumba. Ils ont facilité banda na yepa Yesu na la sute. Na la pongi no mais non bitumba surtout na butu na la raté. O mona ngai ko bondela ko bwaka ba mungwa na ko bwaka mai. Nazo bonde na ba mungwa moi so na lali na ba ndoki ba ko parce que mungwa sera puissante. Nazo mungwa na bani nzambe tinga te mungwa ko masasa molimo mo santu e ko ma moto nazo mungwa na paki na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, eza facilité na bibi nzambe bani ko la nga makasi mena limbisi bango na limbisi batu nyonso basala nga mabe. Mutu nyonso asala nga mabe bana moto malanga la mokili otina na kombo tina okoma ko nzambe na limbisi bango na boyi kanda na boyi ko kanga boyi kanda na limbisa batu surtout basala nga mabe na limbisa batu solinga babo mangai babaluka bambua kubulisa nga na bineme tika koza musala nzambe olala te koza musala nzambe solo okolala te yoli okozwa pongi te butu nde komi tongo na yo donc à partir quand il y a 20 heures c'est qui olala à partir quand il y a 20 heures ko lala bitumba de heure ni so ko lala bitumba surtout la heure il y a 22 heures minuit surtout la heure il y a minuit wala nde bitumba banaka ya makasi bayela kanga yo ko lala bomo ba yelo na kata chambre okingela yo mukosuna la na sina memo okingela ngalali tokut alali aiso bako bazo bateke ngala molimo nazo mona bande bazo kota alali boya alali bola muko mususu na lali namoni mona papa kuluta miso ala kisanga ni me ye mwana azalaka na Kinshasa sikoyo mwana na ya mwasi ngaza kina lalaki mena molimo na omona nazaki sur place na parce que molimo la ngetambola kanza mazwaka me na molimo na ki présent na katanda na mbeto na lali me molimo na ki présent na moni mwana tata mos na mwana papa kulut na biso ya afungoli porte chambre na molimo atalinga azana Congo mais aye awa na poto awa muta Congo mais ye na molimo afungoli le porte tanga afungoli porte na tali eza nani na moni ye ayibina ote na telika soko lali mama na nga nzambe na nga na tali ka boy akanyi porte malembe na binzambe na nga yuzo mwana ovandi na ndako ndoko zela batu na kati ya ndako zoyeba te makambo eza yaka makambo nga na monaka bien aimé makambo nga na monaka mutu susu omona nga na lamuki na minuit 3 heures nakomi kobondela nazoganga nazobondela nazobwaka mai partout nazoganga nazobondela
nazo ganga ba esprit so ovandi nanga ndako moko okoloba azaka boye parce que makambo nga namonaka nazala moto molimo makambo nga namonaka bato normali baomona yango te yango so nayebi so likambo makambo nga nalobaka 100% ezaka vérité 100% vérité bien aimé famille nanga baniokolaka nga na molimo balingaka koderange nga makasi batielaka nga badanger balesaka nga bapoison basalaka nga makambo mingi babulisaka nga makasi posi na bango ezalaka nini nazongaka kimbangiste posi na bango ezalaka nga nakoma nazalaka lokola bango posi na bango ezalaka nga mpe natika nzambe na nga nakoma lokola bango mais jamais impossible kotika yave na nga impossible kotika papa d'amour na nga Jésus Christ nakotika Yesu na nga te jamais natika Yesu na nga molimo santo jamais nga na etilola jamais nakotika Yesu posa na bango ezalaka natika masiya nakotika masiya te wango tata boseli ndenge nakotika masiya te jamais en réalité j'aime ma famille en réalité nasala bango mabe te mais problème na bango ezalaka ndenge nga napesaka bamessage nde yango problème tant bazaka na mokili basala baliens na bango mpona basala baliens na bango na monde ya ténèbre basimba bakisi na bango basala baliens na bango mpo bayebana bazala mbongo bazala kota politique basimba bakisi na bango kota politique bakota baeglise bakota banini ngai naza na ngai messagère bango basimbaka bakisi na bango batambolaki na volonté ya nzambe te babengaki kimbangu nzambe baseki makambo mingi ya mabe ntango bazalaki na mokili talima na ntango bakufi mpe bazoselaka kimbangu kuna ekomi lokola bitumba ngai na bango mpo nazopesa message ya nkolo bien aimé botielaka ngai bapoison ntango bolingaka boboma ngai bato ya libanda ya internet to bato ya famille na ngai balingaka baboma ngai nzambe abatela nga kaka kopesa message eza boye bato so balinga baboma ngai eza na noko na ngai moko alingaka boma ngai basangani na bato ba internet na bamusicien bosangani boboma ngai nayebi na ngai bolingaka boboma ngai bampoisonne biloko na ngai nasomaka na internet na banayi kosoma biloko boyokani na bato na bampoisonne biloko wana na lia yango nzambe na ngai banayi kotyanga kaka médicament nzambe na ngai kombo na ye masiya yesu kristo yesu masiya abanayi kotyanga comprimé soki boye kobundisa nga na butu ye aprotegeaka nga soki botyeli nga poison alesi ngai kisi amelisi ngai comprimé na fibi yango comprimé wana esukoli ngai ezongisi nga normal alobi na ngai na vie molai na 1 2 0 naza na 120 ans masi alobi na ngai naza na 120 ans bino fo bosepelaka bozwi motu lokola ngai na libota fo bosepelaka mingi nazomonela bino bokoki koyina nga te ozoka ntongo napesaka bamessage mpo nakotikala nga kopesa bamessage te bamesina nakopesa ntina kokoma koko nakobelaka kopesa bamessage ntina kokoma koko lelo nasimi nzete nakopeaka bamessage bosali tu boboma ngai bokotisi nga na baprison spirituelle bocubicubi nga bambandi bocubicubi nga biloko na mitema bolingi boboma nga bosala ngai mabe nzambe atalisi nga botie nga singa rouge bokangi ngai miso na singa rouge bokomisi ngai meme bolingi bokende koboma ngai bato balingi baboma ngai nzambe atalisi nga batie ngai singa ya rouge na elongi mpo namonaka lisusu te me nazomona bino moko bolembi te boluki poison bokoki kaka te eza volonté na ngai te naza na ngai moto ya mokili te nzambe nde ye moko atindi nga na mokili oyo alobi na nga kende kosala mosala na ngai soki nasala bino mabe bolimbisa ngai me naponi nzela ya masiya bien aimé yango wana bandeko na ngai botika kobundisa nga
na yebi nanga ke atana yebi tuko bunisanga bino kanga sukonde na lebi boye boko yali supumli bozala bongo ndeka na lebi boye boko yali susu ko bunisanga boya kaka ko bunisanga epa na ngai naza na problème te esi na limbisa bino nyonso tu bosala ya mabe na vi nanga nyonso tu bosalaka na vi nanga ya mabe ngai emerbi na limbisa bino na la kanda la bino tu na limbisa bino mais na nzambe nanga nakangi ye boye yango yim doza na vivant oza vivant luka nzambe ya solo nzambe solo eza kimbangu te kimbangu za kanganga kimbangu za nzambe te même Lucifer ye moko akoboma ngai te même Lucifer ye moko le diable akoboma ngai te Lucifer akoka te po ye moko Lucifer asala po ye moko Lucifer asala de façon tout bakanganga na bamaye batianga na prison ya mai bakanyika nyinga ba meshe milai nga kanga meshe te bakanyika nyinga ba meshe milai batianga na sambe bakanyinga na kati ya prison na kati ya mai oh na se retrouver na kati ya mai kuna bakanyinga na prison na ningisa mutu na moni na ba meshe na mutu oh ba meshe uteli wapi nzambe nanga ngai kuna chaka meshe te bakanyinga ba meshe ya mutu ba meshe milai ba meshe na bakanyinga na biloko bizarre en fait mutu nanga na kati ya mai nzoka de bakanyinga na se ya mai nzambe lobi tika bakanga na bango yo makambo so komela ko ngande nzambe na permettre ngo po bango bazala na kasi te bacha bakanga na prison bachelanga ba garde corps ya butu na bimaka te mais nzambe bimisanga na molimo mama ekodi mno fa ba biminga na molimo kuna na nzela nkamba oh na se retrouver na kati ya mutu ngabi to okende wapi oh to okende nkamba ngabi donc kamba sani kuna kamba okende nkamba te oh déjà c'est la kati ya mutu ka to okende nkamba ngabi no okende nkamba te wolongola na boy na kende nkamba na bani ko boda nzambe kanga mutu ka la bango etambola te nzambe bloquer mutu ka la bango etambola te nzambe na zela poso okende nkamba te ngaza mutu nkamba te bloquer mutu ka la bango nzambe etambola te kangama mutu ko etambola te kangama na zo bondela nzambe bloquer mutu ka la bango etambola te na o sutuka j'espère nzambe pasalaki bozoni nanga na kamba ngala mutu nkamba te bo forcer ngala makasi ngala mutu kimbangisi na longwa kimbangisi na boy kimbangisi konyo na boy kimbangisi na motema moko na boy nzambe zelengi mama nzambe yango maka nzambe za bien ngalingi na nzambe pardon badi ngalingi na kindoki te ngalingi na nzambe ngalingi na kindoki te pardon ngalingi na kindoki te ngalingi na nzambe pardon badi bino bino kindoki botire kindoki na bokoko la bino tata kimbangu bino kasi nzambe ko bino ali felu tata kimbangu za kanganga tata kimbangu wana za kanganga boluka nzambe so kumune masiya Yesu Kristo soki be ko bunisa na butu mapapu na ngai ebimaka batakimbangisa baolanda nga baoluka nga baboma nga baolanda nga molimo directement namoni kama nzama matisi nga na mati na banyi ko baparla langue ntongo baparla langue ozobondela ozomata na mati likolo ozopumbwa likolo okende likolo botala nga amati likolo tozwende nini akei ngabi balotala wala siko na bia nzambe nanga azali nzambe nanga matanga likolo ntongo matisi nga likolo baolanda nga bakimbangisa baboma nga bandoki na banganga la banani bazolinga baboma nga bazolanda nga baboma nga nzambe matisi nga na mati balingi bamati susu nga na mati susu babisu bamati lisusu nga mpe na mati lisusu naokende ka likolo naokende ka yes molimo eza elenge naotike te nga naotika masiya te bien aimé naotika masiya te bien aimé ntongo balanda ya biso na butu mpe bandoki nayebi te deso olotango mwana nzambe asolo esi deso olotango mwana asalaka jelungana te mwana asalaka Jésus Christ bilembo batiaka bino na eglize kimbangisa bilembo kindoki tata papa dienge batiaka biso bilembo ya 666 batiaka bino bilembo ya satana mais biso tona bilembo ya nzambe na mbunzu na kati elembo nanga bakoma masiya bakoma Jésus Christ na kati elongi nanga awa bakashe na bino mabele nzambe esalongola nzambe alongola bakashe nzambe atia kashe na ye ya masiya awa masiya sauveur masiya
Yesu Hamashia elakisaka Yesu Masia. Ato bokaninga na prison diabolique. Bonyoko linga na kati ya prison. Ba prophète nzambe bakanga bango na ba prison. Jérémie bakanga na prison ba tchasu kindi bakanga ba sala nzambe bakanga bango na prison. Jean bakanga bango na prison. Et bongo ngai bakanga te poani naza nani. Mais nzambe ndeka ndeka ko délivrer biso. Nakoki ko kima prison na volonté na ngai te. Nakoki ko échapper prison na volonté na ngai te. Nzambe moi bakangi na prison nzambe permettre na ye bansu bakase to kangi nzambe na pufu nzambe ko bimisa ngai bakimbangisi bakanga ngai na banzete na kasa nzete bakangi ngai bazu batie mutu na se bakai kangi basinga nzambe ko bimisa ngai bakimbangisi bakanga ngai na samai nzambe ye ko bimisa ngai bongo su nzambe tiki bo bakanga ngai bongo su nzambe ye ko bimisa ngai bakanga ngai partout mais nzambe mte bimisa ngai pona ko bimanga mote nzambe ngande bimisa ngai ngala nzambe nanga boye ngala nzambe nanga boye ngala nzambe nanga boye ngala nzambe nanga ngala boye kimbango lolo tilobi ngala yebi nzamba lola na moni nzamba solo natika nzamba solo ngala moni naki osela kimbango wala kutata kisi esimba te na senga nzambe asunga libota na ngai ba nzambe tellement déjà ba ndokina bango basala batuma be pour ba ya osela nzambe za passe mais biso bana nzambe totikali na Yesu Masia zomona totikali na Yesu Masia après 120 ans ozonga na lola ekoza jour ya monene jour ya fête bana na ngande bakokunda ngai bana na ngande bakokunda ngai bana na po bana na bakoza basali ya nzambe ya minene makasi bakotikala na église pona kosela nzambe na kozonga na lola bana na ngai bakotikala pe bakoza na vie milai bango bakosala musala na nzambe bakobunda pe na mokili awa bakobikisa bato bakosunga bato bango mpe bakokufa na même âge kenga donc ezali alliance na sala na Yesu Masia alliance na sala na Yesu Masia qui na kosalela ye libela na libela bana ya bana ngai infiniment donc 100 points